Quand j'avais dit je suis une forêt côtière qui n'a jamais exploité. Sauf de tamajor. Sebando. Allez côté. Baboya lobe sobandi makamara bande. Voilà, mesdames et messieurs, donc la dernière partie de cette émission, c'est le live, ce que nous vous proposons. Et bonjour. Santé calme. Nani mna toya pena. Tout ça là, et en live, tout ça là, normal na yo. Mukolo ni naza, pour nga na ko beta tembo ya. Voilà. Alors, Mamie Katale a centaine de... Oui, ça va très bien par la plaisir. Ora tsiko ya proposer biso banzembo na yo, abilongo na yo. Ndeti lelo siko boto banana nini pene. Mourir de rire nzembo na yo. Lol. Mesdames et messieurs, découvrez cet artiste que nous avons raté au mois de la femme, mais au moins elle est revenue en ce mois dédié aux hommes qui continuent. Mamie Catalina, tu as un symbole qui est renaissant. On vous laisse l'antenne pour la première chanson. Je vous retrouve juste après.
Mami Katalea, elle est venue d'avoir la vie que la nombre pas la base si on est bazar il y a pas de ça. Et alors elle nous propose une très belle chanson mourir de rire. Ça te rose une deuxième chose. Et yo. Place-moi la soupe. Allez-y, on vous laisse faire le choix. Certains pères et notre vie pour notre bonne. Voilà, on continue toujours cette même ambiance. Mami Katalea, mais ça dit moi elle va virgule, ça m'a bien mourir de rire. Alors mort de rire, MDR. Hein? Ah d'accord. Alors on va passer le troisième titre de Soussou. Mais puis il y a eu tout interprété à ta mère. Merci Nanzé Yo Mozan et l'autre Jakala. C'est que yo le au moment où nous sommes en train de chercher le mot à Kala,
Il y a une chaîne, il y a ce que la Blora Boy, ça la rend bien. Alors on va écouter un truc. Ticket le. Ah ouais. Zongi Kichasa, Hortense oh motema nanga ya sika. Nakamwe mingi na motindo tolingani, mikolo misato pamba oyo tokutani. Hortense kombo na koma na buku nangai, oyo ya sika baboti pe bandimi. Okatinga motema mwana oyo likambo se ya kitoko na yo namoni. Olingo ekotinga motema ezali se kozela kaka na bimisa. Makanisi etikali na ngambo na kolela lela soki tokombalana. Ah ouais. Les CG, c'est la terme ça. Ouais. Tiki mon le bail. Ça c'est la rumba congolaise. Ah ouais. Tous les cas. Zongi Kinshasa, Hortense oh motema nanga ya sika. Nakamwe mingi na motindo tolingani, mikolo misato pamba oyo tokutani. Hortense kombo na koma na buku nanga, oyo ya sika baboti pe bandimi. Okatinga motema mwana oyo likambo se ya kitoko na yo namoni. Bolingo etondinga motema ezali se kozela kaka na Songa kotala yo motema nangambwa brasa nakokota na masuwa tola pona mona oh mon amour songelanga Carole Jesse songelanga Charles Kinzenze oh mon amour ah ouais oh mon amour. C'est la fin de cette émission au succès de Star. C'était un réel plaisir de partager ces bons moments de la télévision ensemble.
Mais Mamie Katale, elle va finir avec vous. Moi, je vous dis déjà au revoir. Hein? Mamie Katale. Moi, les Lobasuka, on a continuer aussi sa émission. Les Lobasuka pour l'émission Les Loka. Merci Tony. Na pesi na nubambote. Na batunyo soba olanda biso et puis merci et puis nangina senga vraiment na bana kin batutu o basoutenir batu. Ba ya que vraiment ko soutenir ngai na équipe mobimba. S'il vous plaît, na bondel bino na motema moko toza vraiment ba posa ba soutien na bino. Naza na posa na bimisa toza na banzembo belé, naza na posa na bimisa album na ngai. Mais nga moko na kokate. Nga moko nazo sala be fort na nga moko, mais vraiment na sengi bino na batu nyonso bosunga batu, botala penga mbo en tout cas, boya kosunga ngai na pesi mbote na Carole DC et puis na batu nyonso et puis merci mingi na Tony Koko ndenga ya biso. Grâce à ces péli pour nzembo betu zara. Souka, mais niveau BTL, bravo, tu as toutes les chances. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous laissons Mamie Katale à continuer avec vous. Si on a bien aimé mon Kepunzembo et côté, on n'avait jamais la solina et l'Ibanda à comprendre. D'ici là, portez-vous bien. La rediffusion, c'est demain à 12h30 et un nouveau numéro, c'est pour le samedi prochain. Si on a bois qui était la posana qui est au limbi, ça me l'envoie à samedi prochain. Merci. Merci. Esa na boîte. Bon. Esa na boîte. Esa na boîte. Esa na boîte EPG. Esa na boîte EPG. Libule kotimai. Libule kotimai. Mais yo, okomela pema.